Denis Nyakero apesaki ba comédien HJ bakoki kawana te ils ont ba transférer pour na affaire ya mutema opération mutema ils ont $15,000. Na artiste munene lokola Yandi Mosi $15,000 et comme problème. Le seul problème c'est normal ba comédien ba sangana ba bimisa mo mukie. Mais lelo pour batu wana tu ba bimisa mo mukie faut ba mona yo moko kapangala. Kapangala na vie photo la mayele. Surtout na musana biso to sala wewe. O même ça ba comédien wewe. Voilà. Kapangala mutu nyoso tout est obligé ya koyida ka mutu. Mais tu vas rappeler va revenir ou va comédien va parce que va comédien peut va là. Bien que ba charge ça et belé papa le voyait Yandi Mosi. Lelo to futa banda kuti. Oui, to futa banda. Lelo ba vient na biso ba Yandi Mosi na mo ya bem sana basi mi balé. So de basi mi balé wana banda ko futa ndeni. Boso tali a futa 300, pour futa 200. Na fin du mois bimisa 500 ndeni. Na fin du mois o laisse banda ko wana ndeni nini. Toyebi affaire o ya ko ya ba SOS o ibanda kala pona ba comédien. Ba comédien ba kufa ka pauvre. Ba comédien balela ka soyi ba problème eza ba aider bango. Est-ce que aux autres la pété moyen nini oyo ba comédien bazwa ka to culture na biso parce que ba comédien balela kaka mais ministre a sala ngote soka sala ngote mais yongo to lobi tele ba comédien baluka moyen nini oyo oyo ko s'organiser peut-être pour que ba tombaka na ba situation te moyen nini tozo kumisa ba Nigeria kuna ba Nigeria po baza souder na mboka na bango ba Nigeria ba souder na mboka na bango ba gouvernement na bango ba obimisa na bango mboka ba sa musala. Est-ce que papa masasi wana hein ba papa Kofi ba caché to futa ba papa na ba caché to futa ba papa na et ba caché to futa ba mais to futa bango papa Kofi ya pour nini ke aolinga nga musana yi toujours aolinga nga mama visibilité moyen de vivre te mais passion na ba mama o lelo oyo ah te mboka ba honorer na mboka o to mboka la biso to amabe. Bienvenue sur la chaîne Nushka TV et Caroline Ikwa Télévision. Merci encore une fois d'avoir abonné au Bolandaka Nushka TV et puis Caroline Télévision. C'est bien moi votre humble serviteur, Segon Kapanga, Kapangalogie, le guerrier de la presse. Donc, analyse Yalelo, Torosalango Elongo, mon confrère Rémi Kovodo Yende, Toro développé par rapport à l'analyse de l'actualité du jour. Où il y a Kosimba à côté, il y a musiciens, musique congolaise et puis côté bateau ya théâtre, to bateau ya maboke et puis tokotala côté tali ba chroniqueur donc l'actualité du jour ndeto kolobelango ensemble na mon invité oyaza tozana ye Rémi Kovodor to parler par rapport yo bikaka et bino bolandaka bino bosepelaka to pisaka bino information par rapport ndenge baza koloba internet eza église te to yebite pourquoi tozo kende wapi na internet ou allons-nous lelo to kolobango ensemble na Rémi Kovodor. Rémi Kovodor, bonjour. Kapanga la boni. Bien. En tout cas, frais, toujours frais. Ah, t'es toujours bundana, muké na makasa nzambe. Na makasa ya abonné na biso ya Nushka TV. En tout cas, merci beaucoup na bino makambu bo sala pona Kovodor te. Na on soit bino wapi bato aboyi pe na on soit bango wapi. Voilà. Rémi Kovodor, toujours le par rapport à l'actualité du jour, nenge toujours mon internet ezaka toujours ya royinda par rapport à ba musicien, par rapport à ba chroniqueur et par rapport à ba comédien. En tout cas, information ils allaient bello le solango lelo pour te informer bateau par rapport nenge tout ça la analyse na biso, tout ça des analyseurs oyo, ba ça la msala na bango bien. Mais Rémi Kovodor to kena nous na point il y a ba chroniqueur. Sarato là pardon, aza libéré. Sarato là aza libéré par rapport il y a Makambo to ebaki oyo et bimaki soi-disant Falinde Mutu voilà donc nenge zalaki bongo Sarato là abimi sali vidéo pour ngolo baba jaloux na ye oyo balingaki yana mutu musu afinga na ibatu alobi ke ngaba okanga te ngana zaboye vidéo Sarato la sali na zande ya soni ete vidéo asali ke balo bake ba jaloux nanga po Sarato na makamba grâce te mona makamba na biso ya base atele mafinga mutu Sarato la swanga bi okena ngo inane Sarato la lelo soka changer ndako alonga na kikuka studio azali nango wana e pona makamba ni e pona makamba base po afinga ki alobi osengena ki aloba omoni kapangala neto za raboye ata lelo oyo na problème na mutu moko boye ata to finga na internet na okota na makamba na katite na ofinga o etali musala nga na yo na ofinga o etali biso mibale nde to olobela na okota teke kapangala na finga vie privée na ye non Sarato la boyoka ninga finga Sarato la finga
Saratola afinga même maramtu o fali o nana ketchup o boye akota tina ba point o etalike na bano bazana kati Saratola finga. Tu es le oso bakanise Saratola pour la sentiment non? Mais quand même, alors justice, c'est ça, Moussa. Le problème est ça. Saratola la soirée koloba o loba ka po loba. Et alors et bomisa qui est le coso iPhone 12. Au moins ils appellent bien iPhone 12 comment iPhone ngwa et alors ils ont bomisa bande ko delende ngwana. Pourquoi qu'on va donner un fan de bonne affaire bon au bangote? Le problème est ça so nini. To tia no musala liboso. To tia teke na on lobela mutu wana pour ba pesa nga iPhone 12 pour ba pesa nga $500 moi jamais. Yo tango moni ke Saratola za na mbongo ndenge ogangaka wana ba problème abatu comment ki ba ko utiliser na iPhone 12 bana ba utiliser ki na iPhone 12 ba meka ki to le boso batindele $1000 deuxième to batindele mbongo o mona ke ba sakani na yo ti ba kangi yo okima ko mokenda banzili na ndenge bakati na ko ke ko vanda yo tango bi ko lekanga na TV zo finga ba to kima poani. Mais Rémi Kovodo, pourquoi Batunion Sobazaki contre Saratola par rapport à propos à Saratola? To azana ba jaloux et belé parce que tout le monde a chroniqué. Voilà. Nande misalo to sala kana ko sa jaloux muninga te. Ko to ana eloko te to ko lukani na internet. Na consulter Kapanga mais batu belé ba soutenir Saratola te batu mingi bazaki contre Saratola. Que ça soit Mabé. Même la prison na ba kaza soutenir. Est-ce que Mabé wana bandi bo so na sala ka Mabé mo be na finga batu na loba Mabé yo souteninga. Te to ke non to zonga nan. Te na moment faiblesse pour soutenir moto. To ebi ke bakanga ke bakende ko rééduquer. Mais quand même il fallait quand même bozala quand même bomoko pour que bo soutenir concert na bino. Moto afinga wata na moto afinga Fali Poupa na moto afinga Ferre na moto. Ya bebi sana ba kuzo ba leader tout. So c'est ba leader wana bazama ba be yene mta malamu. C'est son moto lo barat. C'est ba leader nemba ma be ya za malamu. Mais on a dit vidéo on a dit parce que alobi 3 ans au bino o ba luke la ki 3 ans na prison justice ça musana to zaika na besoin que akomi place to sengela ki akoma au moins nga sali vidéo wana to vandi siko ale ka so ça ko ba vidéo nga finga po justice wana batali ba côté na chaîne na it ba moni ba bêtise dans sala ba pekisi ba pekisi ba pekisi siko yo ya lobi que to ba jaloux ale kana po ya sala direct chaque jour. Il dirait que ça chaque jour. À cause de ça, le pourquoi à ça directement mais abana siko ko finga total eh. Kapanga la moine to vandi boy. Toti kaka bilobela surtout biso ba journaliste le ko zo bomba biso eh bilobela. So le long zamba pambolo sombi ki etika pambo ekitina ba $1500 ba $2000 alo mi moni lo kwa kete yo za fin. En fait kapanga la moine to vanda ka boy. Na zangi mbongo te na ko kepe na sumi mutu kana ngaba na otambwa na ko. Mais le nom Rémi Kovodo na zongi na maloba na yo. Parce que tant on lobby ba utiliser Saratola, toloba tout ça on parle des choses. Les autres on a journaliste, ba chroniqueur, ba mo la sapena ba identité na bango. Quand les aki journaliste, to chroniqueur, aza au milieu du village, mais les autres a resouté. Les autres comme ba comme utiliser bino na bambongo, na ba bien matériel, ba bien financier. Les autres est comme chroniqueur, to journaliste a comme ko la tendance na yenga na zaka ya boy. Pourquoi ça? Les lois continuent à me pour Rémi Kovodo na vandi boy. Goga na uti ewite wata uti poto na ya ye abengi bino okei pe kuna bovandi na ye pe akende déplacement ba bengi bino pe mo équipe mo boy Gogan wata boya boy be bo partager jina suka boy. Les premières années to kumisa ba oba osa musana bango bien. Omona Wata tanga saki musana et bien c'est normal to kumisa ye. Kumisa na kozala travailleur ya musicien est différent. Parce que les loba journaliste comme pena oyo aza ferré, oyo aza fali, oyo alobela makamba oyo. Et comment on va musicien ferré, on aza mutentel. C'est ata déjà engagé dans chaîne wana. Comment est-ce qu'on va fali pour tanga engagé dans musicien moroté. Comment on les kana na côté la moto. So muta sai malamu na kumisa ke muta na sali bien. So muta sali mabe na loba ke muta sali mabe. On va le réseau pour Marabiso Nini. On l'a mouki na tongo na ndako nos anga transport ya osala l'émission. On mona. Aux anga transport ya osala l'émission. Oyeboye, osala l'émission na yo. Donc osala l'émission na yo. Obandi ko ganga kombo ya mutu moko esu mutu ngo different na yo liati. Esu different mutu ngo liati. Esu che osala l'émission ozo kumisa par exemple wata, ozo kumisa fali, esu different pe fali olia na ozo. Esu ça olia ta lo na bango te. Mais otebi ko zo ganga. Mais selon déontologie, selon éthique, les lobena mopanzi sango, a eu micro na ye, a filmé, a enregistré pour finir un musicien.
ndenge lelo comme salama ah mais so esali bongo est-ce que peneza normal lelo ndenge monde yango ya presse comme okende le banda koloba nini mutu na mutu ao défendre mutu na ye au moins ndoka boye mutu na mutu ao défendre mutu na ye na lelo oyo donc kasi ngo lobi to mo na ba tendance na biso lelo makambo ngo musala ngo kapanga ndongo vandi wana so wata lobi ke na sepe na kapanga lo banda kolobelanga fin du monde va cacher na yo musano ezani pa wata pour lobela c'est comme ya wata c'est ko yamba ba mission musu to comme na ranking yo na ma mission wata osana droit ko défendre pour eza contrat o signer na wata tant on signer contrat na wata c'est que o lobela ba mission musu te ba mission ba yo kana kate na wata mais tant on dit ma contrat na wata alobi tant yo zon di ma contrat est-ce que contrat ba kana ki wa chaîne non non yo moko sepelo ko ndima contrat na yo so ndenge on signer contrat na yo c'est que 5 olobela muto yo signer le contrat et ne nzabwe na signer contrat ba wata na molinga na makamba fali na bandiko telemela ngo non contrat na ngeza na wata contrat na ngeza na falite mais contrat na ngeza na wata yango babi bango yango balobi pe Rémi Kovodo on irait yo zano pe complice mingi oza pe na équipe na yo lelo comme bongo même presse comme na équipe nango on mona ba ekiri ba maboke yo to mona mingi na Malika na Moura de la presse mona ba mingi na ba Fivette donc c'est que yo ekiri no yango équipe nanga déjà so mtamoni amoni Fivette Mayamba amoni Moura de la presse amoni Grace Tembo ozomona amoni Malika amoni Carmel Odia amoni Laura Chou ozomona so amoni da bonga bike Kovodo ifazala so amoni Tembo azana Kovodo ifazala wana Moura de la presse Kovodo azana pour ça ba base nanga ba batu nanga et puis ba journaliste musu to lobanaka to sola kana biso o mani bato to sola to pesa la mbote ba ndenge moko tena bato ko bana ndako bwe esu tembo bengi oyi mwana oza bia kana to mona o vani bo Fivette Mayamba oza na ana olala bima bo to sala émission bima peto to sala na yi pour abi ke woni za Kovodo voilà o mona le problème to zo boya ezande na bato batunde lelo oyo Vieux Rambo par rapport à l'actualité du jour, le monde qui est vraiment valoriser quand même les journalistes internet, oui. Bien que les chroniqueurs, les chroniqueurs, pardon, le Vieux Rambo a valorisé quand même les journalistes internet. Les journalistes internet, ils ont fait sa information, ils sont rapides et puis ils sont rapides. Hein, par rapport au Néo qui a vitesse internet. Oui. Mais est-ce que Rémi Kovodo, par rapport à la ranking entre Bisso et Bisso non internet, Bisso va chroniquer. Est-ce que vous créez une différence de bateau à côté A, bateau à B, boina boy. Parce que tout le monde a la caca. Oya boye, bayoka na katena ba oya boye. Côté équipe nationale, côté ba chinois, côté équipe ba Rémi Kovodo, côté boy. Kapangala. Oya loko ligolo bana. Lelo na musala oyo mutu nyoso to akomaka ke ana base na ye. Mutu to akoma na équipe na ye. Mutu to akoma na mutu na ye. Voilà. Omona. Lelo internet to changer la bisoté. Internet lelo implique ko bakisa malango te po biso mo ba journaliste to amite ya mabe. Kapanga lo ta kende siko vodo so rasombi ata mo elongo ne mo etelemi wana yo esalo monter en face. Monter en face pour ani. Pourtant yo somba ke so esaki ba pas te. Kapanga la to lingani te biso ba journaliste eloko zo bomisa biso na biso mona to bomana. Po manga ne afandi bona na confiance ba journaliste biso te. Na confiance na bi ke équipe na Moura de la presse zana Grace Tembo zawana Malika zawana na bi ke mutentel oh, Moutalibanda, bonne na confiance. Pour qu'il monte à ma belle Kébélé. Biso la biso mon bajet tout voir na Rayani. Biso la biso mon bajet tout ani. Si vous par rapport qui monte mama bewana et belé oyo basola bien tena sarato là. En tout cas, bango lo sambo zaika karato la kota na ndaku wana na prison wana donc sarato les qui presque journaliste. On va ba tout bena donc on dirait parce que là qui ne lo wana. Sarato les qui journaliste et toi c'est pas sarato la kota kuna. Mutu nyonso to sebele sarato la kota kuna omai lelo oyo ezaki to bana uzaka anima kwa kala ofinga ba comédien anima kwa kala ofinga ba comédien biso tout to telemele anima kwa kala biso tout to telemele kani ani na Canada mais biso to sa émission na anima kwa kala voilà mais lelo oyo to yo vanda to yo tala ke biso moko ba comédien to lingani te biso moko ba comédien to lingani te omai ngani avanda ka bena loba ngo bien na telema na loba ngo ke na mutu oyo pona ko défendre ba comédien oyo ko meka na comédien pe mona ngo voilà côté na to koma na ba comédien pe na to kota to si ça na actualité oyo ya ba chroniqueur mutema mabe parce que lelo to zo lobela na mutema mabe kapangala les premiers années oui poto avancer na musala na biso to za mitema mabe kapangala yo koma ngati ngala koma yo te et puis lelo makambo ba poison makambo ya mutema mabe wana ekoti makambo ya ba prison
kala makambo ba prison ezali pena te mingi to banomona baokanga ba chroniqueur ba journaliste peut-être ba journaliste politique ni bazokanga bango na ba prison mais lelo komi ba journaliste internet kokanga bango na ba prison donc kofundana bilo mo kokanga biso mitama ko to leki kofinga na leki pe makasi na internet kapangala soki bakangi biso seke na sala elo mo ya mabe yango esengi bakanganga so bakangi seke na sala elo mo ya mabe esenga na fana ngaka pamba bikabde to zana bikapangala momo soda ya kangi yo non po soda ya kanga kapangala seke kapangala osaki mabe moko boye yango esengi bakanga yo tala kapangala mwene to vandi boye bitema to yebani kapangala za mutu so kokana ye makambo te yo leka na bofingi yo lobi na ye boye atalika na pe ndeko to kotela nga na yebi ke ndeko za na ileta akafundi yo so ta mutu alaki afundi yo ale yo bandi biloba loba mutu afundeli nga nini alongwa afundi yo posali mabe omona afundi yo posali mabe ososaki malamu nga afunda ute kapanga lelo yo to komi na kimotema mabe moko boye komi ya egi surtout biso ba journaliste nga na osonga mingi biso kimotema mabe to komi nango to oza peke bango ba koza motema kina boma ina ponga mona tikala mais to bosa teke nzambe dem tabata taka journaliste moko ateki fuite ya muninga na yo bavandaka na ye azalaka boye après kuna bake basalela analyse batumbi ye pone nini ke tolingani te tolingani ya mbebo tamwe lo ngai lelo lobi ke na poni na kangama na équipe wana omoni na équipe na biso ndeto ba Grace Tembo ba Lorachou ba Carmel Odia omona ba Fivette Mayamba ba Grace Tembo ozomona to sanga ma sécurité équipe na mo finga raté non to za ba to finga ka to ba tu na on ba teke to asa bo démarrer rappel to mona rappel mo démarrer mutu moko bo non ça va bien poani nga ko sa Fivette Mabe a lobela nga mbamboka na ndeto vanda Gaste mort qui tera na mutuka nemi mama mandike ko vodor tala libandi makamo sai na sepeya nango te limbisa nga mona mama kwa nini ana tant que otonga nga libanda te ana tant que alobi awa to silani awa denye manga na tembo ka awa no ya bo ko vodor li na lingite abgangi nga pe na pete na suka kuna master beta non na moni uzaki pe na ndako nde oyi o santi ke to zongi voilà kwa nini ke kibonde ko za kabongo voilà kibonde ko za te ka ki yo lekani kuno betinga ndika yo betinga ndika nga pe na beto ndika net na moment okokosa no liboma to betinga ndika na olekana na beti on ndika bona ozonga nga susima te ata batine ba conseiller nga bongo jamais oyo mutu na oloba yo olekani obetinga ndika sepela na sepeli sayo. Voilà. Tozongi du côté les grands Mopa au Kofi Olomide par rapport à faire Naina Karine Mokondi 72 heures déjà et l'équipe Batbazela il moins trop. Rémi Kovodor. Batbazela trop. Wana ezali comme tout lobelate. Omoni Karine Mokondi batba comprendre Karine Mokondi. Karine Mokondi za sora lali a luka lamuka. Parce que lamuka na luka betelo mo bo eloko na luka beta ozana bezo batba sani batelema. Parce que oyo tellement que batba loba ba lobela yango te. Omona to loba to lobela yango te to ozela mutaka lo ya lobaki ya Kofi. eloko biso to maintenant c'est la kaka mutakala ya Kofi mais to mone bimite makama Karine to za maintenant lobela ngote Karine ngaza ba komo luka ba bese so komo luka ke mutuni na otombe na puna eposa nini alamuka omona po alamuka omone lelo o to loba ke public ko balanda fali merci beaucoup pour bolakisa ka bolingo ke bo soutenir star na bino omona bolingo asko balakisa wana bolakisa tout bolinga ba jeter mutu asa nini ameka o boyebi ke leader na mutu te omai tuko oyo nakoso te bafano balandaka biso bapublike oyo twana bango balingi su betise te omona makambo Karine Mokonzi so otali yango ese okoki banaye balobeli yango Fivette Mayamba so alobelaki yango mpo aexplike Karine aexplike badefoi Karine aexplike buzoba ya Karine ozomona ese omoi banaye basala yango mission ata bajournaliste yango yaye oyo bakumisaka Karine Mokonzi boye na boye oyoki bango balobeli yango po bamoni yango betise yo to mona mutakala Kofi tu mona mutakala Kofi c'est que bosaki ba sentiment na bino c'est ça obligé biso to ebango c'est ça obligé ba fana ngo balanda biso ba yeba ba vie privée na biso ba yebango sentiment oyo kaina Kofi so mo sentiment wo tikala kio benga mopao bien yo moyo ya kishase date zela mopao da ke na ba vacances kuna bo continuer ba bêtise na mi c'est ça obligé biso to ebango ils ont obligé to fana bitono lobela ke Karine Mokonzi ba bisa mutakala Kofi tu bisa mutakala Kofi bo monango yango ne bato bazelaki yango mais jusque là jusqu'à présent tozomona yango te voilà alobaki bongo po alamusa et puis po ayebaki bato bakosala yango bajire ekomi ya niveau moko nayebi te tozokende wapi Rémi Kovodor
ndeti Rafin Tumba na Kisinzora kofinga na ba bêtise wapi mapika solo oyo boy parce que on a internet niveau zo kena on a internet niveau to kena internet na habité bo sana kango ba fano balandaka biso bazaka na besoin yo kaka ba bêtise na biso te ba fano balandaka biso bazaka na te na besoin ke ba mona ke okuna fingi mutu boy Rafin Tumba na poto kuna déjà la kena poto déjà les succès te Rafin Tumba na besoin fa suma kambo tant besoin za makambo wana awasa nini aluka finga pour bana yo na conflit on mettait bana na conflit ba kebisi atika ba stopaki aye pas Kiss Nzonga aye pas moni ke Kiss Nzonga ke au moins le bon message koni na moment oyo merci beaucoup na ba fan na biso na public o balanda biso po ba komi ko comprendre biso voilà au salie mission ya kofinga au moins na ba commentaire na ba commentaire to lingi boité bazaka te ke po ba yo ka biso to finga ka ba pena beso pe ba fan di pe ba moni mission mo beleki bien ah ba lobi bien ah mission na bango ki bien ba boa ke bino pe ba fleur. Et ça va dans tout ça, émission, il faut démarrer, tout le monde, la bandit qu'on finga, et t'as la marade soute. Rémi Kovodo, tout ça, on continue, on peut clôturer dans affaire où il y a actualité et la musique congolaise, les solos est innocent na Robino Moudibou par rapport à innocent benga Robino Moana. Moana wana tout ça va bloquer à Bongo et tant que mon pandisango parce que ils sont toujours au milieu du village. Rémi Kovodo, au ça on analyse na bien. Pour mona elo wana inosbi jeune leader alobaki na Robino abenge mwana. Le problème est ce qu'on est. Le problème est dans la bateau yo. Ba fongweli innocent ba porte. Au moins le problème est ce qu'on est. Au moins nde tout ça comme ça lo yo. Innocent za muto sa carrière na ndenge na ye. Au mona. Koto pa sa carrière na ndenge na ye. So pour beaucoup martina point ya kofinga makabongo. Nde yango ezo saka soni. Soni ndeni. Ba omona bino bofinga ni bo benga ni bo loba ni osenga ni bo lobana. Mais lobi nango bino esu bozonga ni. Lobi nango bino esu amoni bino bo. Kapangala monde to vandi boye luka ke wana problème na mutu wana oki olobeli vérité olobeli mbala moko esili tevo to mona ga tevo etombola biso tevo ekitaka biso voilà so batu baye ba reloko te nga ko vodo na bande ko sabe biso na ga ofinga mutu lobi na ngabe na lekani na lobeli mais lelo na Nuska TV so na salika émission mo na démarrer mutu mona ndinga ba bomona commentaire ko vodo boyete to ebelo boyete voilà pona ni na lakisa déjà babone na nga ki na lobaka bosolo na bosolo na nga na lobaka faut na ki na bango boye et là te pour ba bosolo il faut finga nga po batu batala ote émission so ko ba vanda pe ko sala analyse non pe boye obimisi makambo eza na nzela batu ba betelo mabo et puis il faut ko tala na nous du côté mususu ko tala na nous contexte nini mutu alobeli likambo wana avant ko loba avant ko sala analyse il faut ko tala na nous et le bango vient na biso Félix Oazé comme quoi bongo abi muto azaka muto ya maele soki bomoni alobi buzo ba mo ba sali moi erreur avant bon condamner il faut botala nanu aloba ila on a contexte nini lelo eloko zozanga biso bapandisango omona muto alobi eloko mo ya sala erreur moko boye bino bozui yango mbala moko parce que tout monde ngo tant fallait les gars na émission avient na biso na tilo kole ndinga aloba autotune wana mais na biso yo omona ibanalize salami omona ki yango bamso ba en tout cas edaki somo te ba fallait lobele ngo na contexte nini mais fallait ça mutu fallait créer ba blo na yé voilà fallait ko vana pe ba pese lengi na etala mo na moment oyo et na bato yo o to kolo ba ki ba osa afia mbonga na biso lokwa fali na wata ba te ba mi bale wana voilà bona minute to mo na bato ba oyo kana te to lo ba makambo eza bo solo to lo ba ateke pona na fana we na so na fana kofi na fana mutu bete na analyse photo lo ba makambo eza na ntela bona minute so na yo ki fali te na yo ka wata so na bango mi bale wana ba bato yo ke to bwaki na bango ne ba fleur et bato teke to ba na to kota na ba sentiment mo bia buzoba pona minute oyo na kosote so fala tiebo so fo wata tiebo musique va mbonga na biso elali pena e olala voilà so tel bato ba osala effort pour musique etombwama en tout cas ba bato to tombola ba lelo ka ba padisango parce que oza question suka en actualité ya ba musique ya ba musicien pardon ya musique congolaise to lo bilango ka lelo ba pandisango bazo pelisa moto entre Fally pour bana père na Koffi Olomide kaka biso ba journaliste mais boye biteke biso ka ba journaliste kaka biso ba journaliste tozo pelisa moto kapanga na lo boye loko to lo ba mutema mabe yango tozo lo ba est-ce que bato zo reconnaître kapanga la biso ba journaliste toza mutema mabe et loko ko ba bomba biso esu Fally so ka moninga na kumbisi na bandenge mo be Fally obenga nga pembe na ye esu Koffi so moninga lobeli na bandenge mo be Koffi obenga nga pembe na ye mon salaire voilà nga tokende matanga ya mama Koffi tokende na bagas tembo Christian yebe logo na kenda bo esindi ameka osala lo mombe wana na tizonga be na sala na direct wana va na tongo Koffi obenga ngalo longo ya direct no wana na sala mo poani bato balane baye matanga sindi la kisiboy tongo la kisiboy na sepela pete tongo na ye na sai direct na direct na ngeki tongo pa obenga na longo la mbala moko
Pour ça, on est même tout sur le long. On a wata tono le balate. On a wata na sala analyse oh makamna mutakala na lobela on a bandeke belé. Mais tant que ça lui désolé na yé. Désolé na yé biso to keye to ke osala en tout cas to kumisi wata sali musala malamu boina. Lelo goga no o kutu ya na kimia na batunyo surtout. Waza la problème na batute. Goga ni ye wana leo pe to koma okende pe bo. A pe place ba bengi bino pe bo kepe bo bo meli bo lie na suka pe. Coupage na bino wana. Et pour ani biso ba journaliste to lukaka nde maka. Voilà. To bomaka moto te mais to pelisa. Voilà. Pourquoi pas peto le belango ndinga bien? Pourquoi pas to ba kete mo pa wana mwana na yo? Fali wana papa na yo bo tchaka na sema msu bona. Biso to pesa ra moto point. Pe moto pe to pesa to zwa lo te. Pe leader on po kumisa na bandenge belé bo msu bo mona na bino pete. Po belé bakanga fali msu ba mona e peta mo. Lelo no msala auto sala Rémi Kovodo, il faut chroniqueur to journaliste ça se comporter ndenge. Bon, on a opinion à mutu. Voilà. Nga Kovodo on a olobaki par rapport na nga na qualité na nga. Au moins ne to vanda raboué. Voilà. Pour lelo po mutu a respecter yo, mutu a poussa na pembe na yo. Faut mona ba valeur yo moko zana ngo. Voilà. Yangwana. Nga mone, on nga na vandi boy kapangala. Na lelo côté. Mais quand ndé na za Kovodo, na luka na mi placer na milieu mo boy. So na kepe mutu a respecter nga. Voilà. Yangwana ka. Voilà, to côté deuxième partie, il y a une émission na biso toyé na actualité et comédie, il y a parti ces comédiens, l'actualité du jour. Rémi Kovodo, to bandi dans nous makambo yandi mosi. Papa yandi mosi oyo azana hôpital, oyo ka azana ngo bien qu'il carte de santé, oyo maman Denis Nyakero appelle ça qui ba comédien. HJ bakoki kawana te yezo senga ba transférer pour na affaire ya mutema opération mutema yezo senga $15,000. Na artiste munene lokola yandi mosi $15,000 et comme problème. Rémi Kovodo. Le problème est à nini. Au moins les locaux yo to la soto gili kam to bibenge ba comédien baza mitema mabe ba comédien mitema mabe te. Kapangala moins to vanda raboé. Lelo be villa patrona. Ata lelo oyo akozaka na kama obo bato bakosungaka ye. Voilà. Mais na mutu na yebi ke na musana nga na osala, so na zui 20 francs, 5 francs ke na compte vandaka. Ko to yeba répéter. Oui, lelo so to na problème ba fana biso c'est normal ba aider biso. Lelo so to na problème c'est normal ba comédien ba sangana, ba bimisa mo mukie. Mais lelo po bato wana tu ba bimisa mo mukie, fo ba mona yo moko kapangala. Kapangala yo saka bémission na ba comédien. Lelo yo so zui likam. Bata kapangala za na hôpital 5 combien? Ah 5 lokwa $1,000 pour bima mais moi na 500. Ah to bundana. Asala pe musala kitoko ba okangisela yo. Mais ça te kapangala mo za combien na 10 francs. Même tant que kapangala to mona kiyo, même tant que to mona ko lelo mama di mama. Ah mama di mama to kala pesi yo mbote na goma isko zali. Maman atika kabana na ite, maman azala toujours na ba na ye. Oh lelo so to na ba problème ndenge nini. Mama di mama azala ka wana pona ko aider biso. Tozomona lelo oyo tomonaki lelo oyo mama ni mama saki ba donc lelo oyo mama ni mama sala ki boye bakapangana na vie photo za kamaele kapangana na vie photo za kamaele surtout na musana biso to sala oyo o même ça ba comédien oyo voilà kapangana mutu nyoso tout est obligé ya koyida ka mutu mais tu ba revenir ou ba comédien ba zora parce que ba comédien pe ba lela c'est bon on ya combien ba zora pour que ba épargne ka ngo peut-être ya on a lobisi lelo na to futa banda kuti bien que ba charge za ebele papa lo ba yandi mosi lelo to futa banda kuti oui to futa banda lelo ba vient na biso ba yandi mosi no mo bem sa na basi mi balé so de basi mi balé wana banda ko futa ndeni boso tali a futa ka 300 kuno futa ka 200 na fin du mois bimisa ka 500 ndeni na fin du mois o laisse ka banda ko wana ndenge nini kapangala na vie photo za kamayele na vie photo za kamayele bien c'est ton sunga na biso au moins lelo to sunga na biso le beli kama on ko ibongo yeba ki ba comédien ba zanga mona boli ba comédien lelo mona ba sanga na otamo ya mbongo ekobima nango lelo pe mama di mama o biso to tika na ye mama di mama en tout cas a roloba na epeka pour mama di mama so lobi problème na biso to ici là Rémi Kovodo tango zoloba ba comédien fu ba zanga mayele to yebi affaire o ya ko ya ba SOS o ibanda kala pona ba comédien ba comédien ba kufa ka pauvre ba comédien balela ka so ba problème eza ba aider bango est-ce que ozota la pété moyen nini o ba comédien ba zwa ka to culture na biso parce que ba comédien balela kaka mbongo to zwa ka pona moyen ya ko vivre kaka tozaki na yo ti ba tom ya ba dadi ba tom ba pululu ya ba mama Solange Mindondo est-ce que obligé so ba comédien tout ça là parce que ba famille pe bazali na ba moyen te na lobi non to tena ba famille te baza ba star ba sepeli sa mboka o ministre aza wapi pour ça ba devoir na ye
tozongaka nanu ti mpo lelo oyo toloba te ke bacomédien nde bozala na bokunda nde te omoi lelo ata lelo comédien akufi totikaka kobela nde tobelaka mama di mama aza wapi mama di mama soko asalaka mpo aza mama na motema ya kibomawa mais ministre art aza wana mpo na kosoutenir biso ya 100%. Mais ministre asalaka ngo te soki asalaka ngo te mais yango tolobi te bacomédien baluka moyen nini oyo okoki kosorganize peut-être pour ke batombaka na basituation te moyen nini tozokumisa banigéria kuna banigéria mpo baza soude na mboka na bango banigéria basoude na mboka na bango bagouvernement na bango bakobimisela bango mbongo basala mosala Rémi Kovodor biso awa zela na ke musika te Kovodor naoluka nasala filme na nga naoluka filme na nga nde naosala bongo nayeba nde banigéria basalaki okende boye naotala bamatosi nini naotourne nango nakei kuna na drone mpo bomatia na nga kaka na ezwa boye drone eza na prix nango estce songa na bimisi nde nazwaka bongo estce mutu mosusu aza na kapasité ya kozwa bongo mais lelo oyo mboka na biso so bofacilitaki biso na basite mosusu bosali basite moko boye basite wana mpo bando tourne awa boyebi ke totieli bino badrone bacaméra oyo banini baqualité boye mais na baprix moko boye po bino boza tala moyene problème eza nini soni eza na mboka na biso même linga pamba bakomika mpo tourne nango ifo baboya ville na pamba mpo tia caméra ifo bakanga yo eza vi bamoyen ya mboka na biso Rémi Kovodor oyo osesaka bafilme na mbongo oyo opesaka artiste oyo aza na charge aza na bana afutaka ndako eske mbongo wana onimika okoki kosala épargne na mbongo oyo opesaki na filme tafuna mwa moko asalini kaka 2 filme nalobi na sens nini nalobi na sens nini ata mpe bambongo oyo biso tofutaka bango wana eya mpe bambongo te tokofuta bango mais so tofutaka bango mbongo wana bango so bayaka kotourne place na mwe eza mosala na ye akofaa na ndako te bosoki afai na ndako mosala na ye elali il faut azalaka kaka suivi air tout na mosala na ye ese bapapa masasi wana bapapa kofi bakashe tofutaka bapapa wana eza bakashe tokofuta bapapa wana eza bakashe okofuta bango te mais tokofuta bango papa kofi aoye mpo anini ke aolingaka mosala na ye toujours baza bamama lelo oyo te mboka na biso toya mabe omoni mboka oyo toya mabe eya mpe lelo moi nde bango bazali oyebike lelo oyo biso lelo bafendi bakashika bamoniki baotambola bamituka lelo baza nde baza bongo eya makasi par rapport ke topesa internet merci beaucoup omoni internet oyo nde bato ebele po internet oyo yango mpe lelo esali Kovodor mpona aza nde na nzambo siko bayandi mosi baza parmi baartiste oyo na internet peut-être baza mpenza te toloba yango internet ekoyede bato ebele mais bayandi mosi mpenza na bainternet baza te kapangala tolinga mosala oyo tosangana omoi ntango nalobaki tosangana papa masumu aza wana teke moto akufi lelo papa masumu otelemi ke te boya botia bacogestion na bino mpo toluka moya kokunda moto toloba na papa masumu soki moto azobela tomona mpe ke obengi réunion moko boye papa masumu ye moko ntango balobaka président bacomédien papa masumu déjà bengi na yandi mosa auto sala émission mo a regretter papa masumu papa alekanaki papa alekanaki problème aza nango bandeko nanga boye edenga papa masumu ntango omoni bongo papa masumu eloko nini yo ye mpo ede bana na yo papa masumu réunion nini yo obengisi tala tolingani te totika artiste lokola yandi mosi mpenza na niveau ya yandi mosi $15,000 na mboka oyo $15,000 pour batransférer ebima peti po biso oyo bacomédie toala so na bolingo tokosangisa oui tokokoma tala ba 8 000 bakobeta baporte te babureau parci par là ayaya babureau mpe batalaka omoi na problème oyo ezaka moto asunga eza noka motu moko omoi na problème ya yandi mosi moto asunga papa ale wana mosi $6,000 voilà mpona nini mpona ministre ezotombe biso fo tozala ba $25,000 mpo toyede bandeko na biso so $25,000 wana sikoyo oloba na ngai ata biso bacomédien lelo tobi totia ba $20 onde totiaka tosala nini omoi teke mama olifika nto oyede biso mama ni mama yango biso tokumisaka mama ni mama botikaka bolobaka teke o boye na boye te mpo baproblème tu tozalaka nango ya makasi moto atelemelaka na likambo wana ezaka mama olive lelo oyo mwa mokie tomona omonaki Belleville tala omoni bato ebele oyo bayebaka la patrona te omoni Belleville eloko tolobaka totalaka babienfait ya Belleville Belleville tokendaka koloba te na sentiment ke Belleville boye Belleville asali boye te tolobelaka Belleville mpo na likambo tomonaka Belleville nde moto atelemaka mpe omoni mwa mwasi wana antuka nzambe apambola ye ata ayaka otia ya 100% te malakisaka nanu part na ye ke azali mais problème ezani Rémi Kovodor lelo oyo toloba nao ya solo baartiste soki balingi bayede moko na bango tomonaka vraiment soki message wana ezalaki
ils ont capté bato bakosala yango basérénie soki balobi SOS bakosala yango en tout cas à un moment donné suivi ezalaka su te parce que tomoni yango na bacomédien ebele tomoni yango même na mama makila oyo tokufa basungaki ye basalisi ye mais suivi ezalaki te nzoka nde place akende kosukela donc bato bakipaki esu te et puis tomoni nani poso basungi suivi na suka eza te mais oyebaka ete ya ndeko yango takosoutenir ye le problème ezalaka nini baassociation toza nango bango bazalaka kiso balobi botia autant bino botie to bango mpe bazwa autant wana bake badépose esili nango suivi ezalaka te esili mais le problème eza nini bacomédien toyokani toyebi ke mutu asala makambo oyo oyebi ngana tolobela eza nde papa masumu pembe na papa masumu wana aza na bato pembe na papa masumu aza na bato oyo toyebi est ce que bato wana mosani baosala bato baza pembe na papa masumu mosani baosala te tozonga nanu papa masumu aza na bato oyo akabola moto boye bato wana eloo ni baosala kapangala tovandaka te ke totalaka kaka boye tolobelaka boye te bino bato boza pembeni ya bato wana bosunga bato wana affaire bacomédien oyo mpe eleki ewumeli trop Rémi Kovodor à chaque fois bacomédien balingani te bacomédien bazosunga boye likambu boye ebele balobaki tolingani te me na likambu biso mo tokangaki bacomédien bazala kolingana mpo na ebembe ya mama na biso bato kaka baloba bacomédien balingani te bato kaka bacomédien basangisi mbongo oyo ekundi mama wana tomoni teke bato batelemi elamba mama na koti ya mabele Belleville tamisi mbongo alatisi Belleville acontribue na eloko boye tolingani te mpo nini bamisusu bazoganga kaka me na moma ya likambo basalaka na moma ya contribution basalaka te na moma likambo biso tout lelo toma olela kaka Belleville ya patron aza wapi Belleville mais tobosala ke tozomemisa mpe ngambo Belleville aza na famille toyebi Belleville wana aza na famille na ye famille mpe balandaka internet makasi famille mpe lelo bakoma biso bakosenga Belleville eloko na nango te kuna nde okobimisa kosala wana exemple napesi kuna nde okobimisa kosala mpo na nini ke Belleville asalaka aza moni tela patrona namona eloko nakoloba na mwa mwasi oyo te mpo nakoso te kapangala omoni moto akabaka omoni moto oyo ayebi ke nayede bandeko na nga ayebanaka Christian ayebi ye navanda mokosu nazala na mbongo na tusi na nga na mpe na mbongo ya filme naoke kopesa mbongo ya filme atourne mais na kota benga bila patron na ndako na nga na cuisine na nga na provision eloko eza te na miliki te eloko te nde navandi boye na obima te poso oyoki na beli oyo osanza mbongo atalingaka nabandi kotia makele namona kaka motu azwa 200 francs apesanga nasimbi 200 francs nayi naloba oh mais 200 francs opesinga nini nasimbi boye nasanti ke eloko eza na kati nabibi mpe nakende natali mpe boye nayebi Christian na aire oyo nakende natia soki otala biso nayebi soki nakende natia provision nyonso loso mafuile babwata miliki boye na boye mpo nini tozalaka mitema baartiste nyonso soki baartiste mosusu baza na motema lokola Belleville omoi te kokende bien omoi olobela Belleville tolobela mpe bamosusu bongo non ngai nalobela Belleville mpo na omonaki oyo bolingo alakisaka yango tolobelaka teke mpo na sentiment ya motu moko boye tolobelaka teke mpo na olobela motu wana kaka te eloko ezobomaka biso nini toki kosalela sentiment mingi et puis par rapport nde tozolobela ntango ozolobela sentiment wana lelo kaka na théâtre yango ntango tozolobela motema mabe tozolobela makambo ebele toluka tochange tozomona mpe likambo oyo ya bagroupe oyo esalama na batéâtre groupe koto oyo koto wana na groupe na ye ndenge bino na presse bosala ndenge mpe lelo ekoma koto oyo na théâtre mpe koto oyo wana groupe na bango bafilme ya Rémi abengaka kaka bato oyo bafilme ya SB abengaka kaka bato oyo bafilme ya Belleville Kande ya Belleville Kande mais le problème ezala nini Belleville TV abengaka bato ya kotia kobenga bato omoni nga Kovodor nde navandi boye nga deja ntango nabengi yo na filme nango foshenga ya liboso ya mibale na obengo te na préféré nabenga Pierrot na préféré nabenga Omar na préféré nabenga Mimi Kabongo na préféré nabenga Mama Kalunga oye Mama Kalunga nde aza nta mokomota foshanga Omar ndenge avandi boye nakolobaki age otourne mpa na nga lendi wana akoya tongo Pierrot Ndomasi kutu koloba te siko tonga nabengi ke nabi te lelo nasangisa bango na moto etele boye nabengi ofoshenga même teke namoni bato nakotikala na bato wana omoi ke naluka bato namoni ke bafoshenga bekire ekoma bagroupe ekoma par rapport a bongo soki bato balobi équipe moto na moto azalaka na équipe na ye namoni ete to ifo tozalaka na équipe na eza mabe te omei mabele ndeni bamosusu bakose retrouve te nani bamosusu bakose retrouve te tamosusu azalaka na besoin mpe amona babengaka ye kote oyo babenga ye na SB babenga pa Belleville babenga pa Rémi epa Barcelone ezalaka nini ezalaka casting na nga nde nasali po casting na nga so esengi ke nabengi escro moko boye wana natali na escro na minute oyo eza nani mpo na minute escro Pierrot Ndomasi mpo nayebi ke role wana Pierrot Ndomasi aopesanga oyo nalingi
Et attends, si on a sollicité par exemple les Gesho, si on a sollicité par exemple les M6 que on a collé bandé là. Bobo Manoka, n'attiaka Bobo place à naté. Dernièrement, tu vas le bien. Bobo d'or, Bobo tient un film non dernier. Quand on casting, on a essayé que Bobo a joué place Wana. Bah mon ami Bobo, aïe pas PCP. Si quoi problème est athée, côté casting problème est athée, mais côté tant tout le là, Mouté Mamabé, Rémi Kovodor. Yo posa parmi bateau hein mité Mamabé. Parce que sur les bateau oyo baza peut-être cause là Rémi abenga nga ata moi quelque chose on est soutenir nga. Quelque chose on a filmé. Bateau ba poste on a peut-être azura moi ba rôle pour que sunga kai. Ba ya ni mosi wana ba pena besoin bobenga bango pour ata quelque chose on est sunga nda. Omoni lelo yo. Bino bateau ça va film. Omoni lelo yo nga Kovodor na lubaki yango. Ebele batika ba Viviane bazolela na télévision babenga nga na ba film été basé belé. Ngalelo oyo. Pourquoi ka bilongi wana? Non, les problèmes sont nini. So taina na Kovodor nazaka na ba base langa oui so lo bibo na kolo wanga na ngote. Mais na sangisa. Leta film na tu. Ada yulunga banana banda ba film na ngamba liboso ada jouer. Papa Kofi mbali bosa jouer. Nomi ngolela mbali bosa jouer. Mukanya mbali bosa jouer. Ozo mona. Mbali bosa jouer. Ete na so aka bato te. Na zakandeni na film okuna na Alexis bateau na film on a ça bateau et pende moke na ona obanda oyo bateau ba retourner ba kuna eza ba oyo sola na bango te obenga bango te ba oyo eza na baranki na bango e koma bon na ranki na mutu den so na sola na bango te na sepila kana ete mo na bengi na ba film na mona théâtre na ranki na mutu me na éviter na esko ba télé pour la bilobela so bi ke na problème na mutu na te na éviter na débat tango éviter pour na bilobela c'est que capacité na savoir faire na yo ozango te na film non pour éviter ka soki na histoire na sala soki na histoire na sala esengi ya jouer na obenga ya jouer na obenga ya jouer na kobenga ya jouer so esengi ye na obenga ya jouer. Voilà, Rémi Kovodor message ezani par rapport à Yandi Mosi na moi c'est papa Alain Mabana oyo vraiment ezosenga mbongo moi c'est papa Alain Mabana ezosenga $6,000 Yandi Mosi ezosenga $15,000 message na ezani etaki mopanzi sango. Bisous de toutes les informations pour la Marambo. Bravo non d'abord avant de répondre bravo na ma femme artiste Afar Mao qui voulait maman Maonde à ça qui émission et ça qui batu ba yeba Yandi Mosa côté hôpital pour Yandi Mosa no bela to kaka obela mais n'est comme qui grave voilà batu ba été grâce à émission maman Mao qui voulait tout le monde qui batu ba yebi en tout cas la musa isu batu message na yo Rémi Kovodor on a ina lo balisusu bande ko la biso ba obozanga malade tant on moni que yo moko bande komi na point moko boye to zaka bande ko. Au moins, les gens qui Bangala, ils ont une famille, ils ont un fula, tout ça, ils ont un mois, 2 mois, ils ont un bangoté. Mais si on a une belle vie chaque jour, si on a une marque hernia surtout, aux hommes, on a dit que tu commences à des familles. Quand on a un problème, benga bandi kuna yo. Voilà. Le bana banque na un problème mais na point commis, il faut aider nga. Voilà. Problème sur la peine sur to ebi na bisote mais na suka to bi batu babe. Voilà. Ay komi basunga qui était, tane ba komi la kana matanga te. Soki to zana li kapto bengaka. Message na pour lancer bande ko oya ba comédien. Merci beaucoup na bino pona mona dia bolingo ekota. To mona na likambo parce que bato be ba ya bino mona bino moko bosala nini bo milakisa. Ndenge bosala ki na papa na biso ya dadi na symbole bosala ki ya bolingo bolakisa ki. Ndenge bosala ki pona pululu. Ndenge bosala ki pona ya Solange Mindondo. Boya ko sala ngope. Boya ko sala ngope na bande ko na biso yo bazana ba problème. So na bande ko na biso to moni papa Alain Mosi na zana kati to moni nani papa na biso Yandi Mosi na ekaza nango ba fano botika biso te ba fano boyeda biso obozaka bobengi boye $50 na bino $100 na bino ezaka très important même €10 na bino ezalaka très important voilà koto musuku na so totali mama di mama Olive Lembe balobi mama oyo arane mama ya bana mama atika biso te voilà koto bela kaye koto to beli ayaka pour moi la solution tu dis que calamité maman déjà yoki na solution est rejoint mais avant solution ma maison ma biso moko na ba comédien to la sabolingo to la salon par na biso to za na otabwe après ba to ba ya basunga biso to za la kawana teka ke po lelo oyo ki motema be na biso za robaki na baninga basu ki motema be na biso soki baninga bazo avancer ali bino bolingite baninga ba avancer et puis mutu akufi ya comédien akufi mona ko welela ba association yebele ko welela matanga azaki ya biso mais na moment ko ninga zo belela voilà c'est ça yango association etelema a plus pelo na message dans la clé papa masumu lakisa ki papa na yo yango yo botelema ki bato bozo manki papa masumu bato boloba na papa masumu boy mais to mona ki papa ngote to mona ki président pe batia ki yote c'est ça ya na ina ki président ngo
na yebite c'est ça c'est un zonga qui président ou bien so ça c'est kozonga te to ça la sondage oyo to wiki président oyo aza pona kolandela makambo po to zana te ke so muta kufinde papa masumo beki biso na moment oyo bandeko baobela papa to mona nanu yo to mona papa masumo ça. Voilà, Rémi Kovodo to mina souka derrière émission un mot par rapport il y a ba photo au circula qui na ba réseaux sociaux qui est pasteur de la foi Koufi étant que comédien ou aza pasteur comédien en même temps aza comédien en même temps pasteur ba photo circula na ba réseaux sociaux pasteur de la foi à Koufi muta ko ko sala makamba bongo Rémi Kovodo. Bon elo nga ko loba musana nzambe basakana na ete. Voilà. Au moins na théâtre na biso yo. Na ko sabino te parce que de la fois dans eloko nzambe on a pas tout ko sana liboma te ah papa osoka lobby soki alobi to kokisa makamne kokisama lelo to mona bato belé ouais avec ça ba comédien ba o ba kendaka te wana za bango mais biso yo ba Kovodo te meki to ebi valeur ya mutu wana to kendaka poto yi ba lipa boli wana pe to zwa kyango mutu asali bongo pona nzamba pambola a continuer ko sala makamba sala bongo au moins nzambo yo lelo ko sabu ninga mabe lobo sali mabe lobo okuna obike ya na osenga bolipi nzamba olimbisanga to bosana na lobi te to bosana na lobi te lobi eza nzambe voilà lobi eza nzambe ngai lo na kweka kuluba kake en tout cas to sala biso voilà to comme une souka émission bo tenir biso rigueur te par rapport à l'actualité na biso biso toza au milieu du village to sali encore pour que to informer bino donc to eba nini toza oloba to lokate ko bebisa ba personnalité il y a ba artiste na biso il y a ba oyo to lingaka bango mingo balongola biso ba stress na moment oyo toza na ba stress vraiment eza mabe mingi surtout na bino bato oyo bo publier passer de la fois kufi bino bato oyo bo chaki maman pembe le poison aza na poison vraiment oyo ezaki nango fausse information ba fausse information wana ezo sala bien te yango ezo sala ke Congo to kende musika te na ba biloko ba bêtises ezo leka un peu moins trop na ba réseaux sociaux. Voilà donc c'est ça Rémi Kovodo to komi na souka un mot de la fin pour na ba fanatique na yo ba abonné à Nushka TV en tout cas bon continuer quand on a confiance au bozana moi pas Rémi Kovodo quand na isaki bino en tout cas to saka na sonde musala to le 40 photo finga ka to le 40 ke pona bina le kaboué pour nga na sande boité nga lo bango ke lelo oyo to ko manina baranki na musala natala émission Kapangala mais Kapangala émission nga pe na lobele makambo ngoti pourquoi ya yeki tala mi nga tala mité asenga pe fomba la simana sa nini na bongisa lobele nga pona sa nini etala to za na teke iya so mutu kabo etio kento mabe bongo ba miso mo ya teke ba avancer nza matombola kibino mais teme na makambo mabe bozongi en zéro so en zéro tant bozongi wana po zonga iso eza passe voilà et a passe message na nza ka to lingana ya solo. Voilà, ba dédicace na yo tout ça. Ah ba mbote na nga mingi na nga numéro 1. Maradona Miss Motema na nous champion central la pression mbote siko zali. Bien qu'ento nzulu câble hein, bien qu'ento nzulu câble. Ozozo nga ka bébé ken ne mosengo papa social. Ouais, lobi Kovodo. Na anniversaire na yo ndenge o changer 3 fois bon moi tous aux États-Unis d'Amérique pas ken ne mosengo papa social. To fêter na awa en tout cas la pression mbote siko zali. Yawe mabante elamba ba lobi so ngola ta kitoko. Un garçon noir. Ba lobi yawe mabanza au rosoir. Elamba ya kitoko oza besoin libala na yo o cérémonie anniversaire o na ngina préparer lo mo benasa na ngamoko benga yawe mabanta benga Kovodo na peso numéro yawe en tout cas o lata chic. Voilà, merci beaucoup Rémi Kovodo na analyse kitoko to sali oyo boulanda yango na Nushka TV boulanda na Caroline Ikwa télévision. Merci beaucoup parce que vous avez ébélé de partout au Boulanda Gibiso to soutenir l'artiste et comédien Yann Dimosi na $15 000 au Senga. Moi c'est à papa Alain Mabana l'artiste et comédien c'est Pesarabino $6 000 pour na et KO Yazanango vraiment écossa la bien makasi. Merci à mon réalisateur Migra Malunzi les doyens. Merci à mon réalisateur Christian, voilà. Christian mon réalisateur, merci. Merci à Héritier Djamba. Merci à maman Jodette Ouaïkwa, la patronne, papa Bob Ouaïkwa, les boss. Merci à maman Caroline Ikwa, hein, la patronne de la chaîne Caroline Ikwa Télévision. Bino Nyoso Boulanda Kibiso, Bobenga Biso, na numéro affiché au bas de vos écrans. Bopé Sabso ba remarque, na bino encourager Biso pour na analyse autre. Sala ngo ka boye na Rémi Kovodo pour na tous ces pays sarabino. Retrouvez-nous au prochain numéro. Bye.